Ela. Mini yena mwana ben congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Bonjour à tous. Bonjour. Kaka ndenge na uti kolobango depuis tongo nouvelle ekwela kibiso déjà na butu po tozalaki en contact permanent avec la famille de pesa qui date ya jeudi le 15 mars ponako lela Rossi et Bembe Rossi ezalaki prévu ebima le 15 jeudi. C'est comme ça nde makambu ezalaki. Tomengai ko solo na famille, to ebisa famille soki moyen ezalaki bacha ata ebembe ebima jour mususu po to monaki jeudi on était un peu trop coincé par rapport à la mobilisation, par rapport au programme, par rapport aux hommages qu'on avait prévu ya ko rendre Rossi. Mais la famille a insisté sur la date ya jeudi. À notre grande surprise, tozo kake baboyi tokunda Rossi, bobomeli biso Rossi, botika biso to lela Rossi. Laissez-nous pleurer Rossi, de si bobomeli biso ye. Botika biso to lela Rossi. Rossi asali bino nini, asala ki bino elo kote bobomi ye. Botika biso to lela Rossi na biso. Rossi asala ki bino nini. Bobomi Rossi, lelo nzoto a Rossi bo pesa biso baninga na ye ba famille na ye to lela ye bokomi koboya. Bozobanga nini. Rossi vous a fait quoi? Vous l'avez tué. Jusqu'aujourd'hui, moi, Gloria, je ne réalise pas que Rossi est mort. Et moi, non, ça, j'ai ses photos, non, ta conversation, je réalise pas toujours. Hier, la nuit, j'ai dit ça à un de mes petits, j'ai dit, non, l'autre. Mais ils ont une réalité. Gloria, on réaliser que Rossi a couché ce qui au moins Rossi n'a cercueil. Mais jusque là, je ne crois pas. Pour les Arabes et Gloria, osa wapi nenge nini yaka ipen. Gloria, osa lokuta. Pour nous Arabes. Ando benga muto lokuta pour na respecter rendez-vous te. J'ai toujours tes conversations dans mon téléphone. So bisika bozalara. Esika batu bakufa bazara soki ba mona ka Rossi o mona ndenge ngai. Leki na yo na olela yo ya na ngai. Je te pleure. Rossi azaki kuluna te. Rossi alaki moyibi te. Rossi était un compatriote. C'était quelqu'un un pacifiste. Rossi amemi batu alongoli bango ngaba makala ayena bango tina sembeno ya lemba. Maloba na yena munoko na ezaki kaka awa tolingi mabanga te. Tolingi mafinga te. Oya koyana mabanga koyana mafinga, c'est que yende muto ape perdre batindi tokobwila ye. C'était ça les paroles de Rossi. Rossi Mukendi Chimanga, héros national. Bobo itolela e. Bobo meli biso Rossi, aza suna bomoite. Pourquoi pas botika biso baninga na ye? Pourquoi botika famille na ye balela ye te bakunda ye avec honneur? Tosali bino nini? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous avez des familles? Henri Mova, oza ministre, ceux qui vice-premier ministre ya intérieur. Tambwe Mwamba, ministre à la justice. Mais vous êtes belé dans le gouvernement, vous avez des familles. Dites-nous, on vous a fait quoi? Il faut nous dire. C'est que nous, vous nous avez tués, ok, on accepte. Bobomi biso botangisi makila Rossi. Mais vous avez des familles? Est-ce que menda rokolinga maman na ye maman na ninga na kiwana babo ya rokunda maman na ye? Mende accepterait-il son fils na morgue?
Tout ça, Libinonini. On vous a fait quoi? Dites-nous. Rossi a sali binonini. Bon, pas Rossi Poanini. S'il était un fauteur de troubles, pourquoi avez-vous peur que l'on sorte son corps? Pourquoi? 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 Un garçon plein d'avenir. Bokati pour sa mokili. Bolongoli Rossi pour sa mokili. Ngalo na omotanga Rossi dans le passé. Na omotanga Rossi dans le passé. Pourquoi? Pourquoi? Hein? On vous a fait quoi? Dites-nous. Bon, pesa, si vous voulez Rossi Paula, hein? Donc, si je comprends, Bolingi zoto Rossi Paula, Azaka na morgue. Boye bisabiso. Dites-nous, dites-nous. Botika biso to lela Rossi bwana ba famille. Choc Itundu, tu as une famille. Tu avais perdu ta maman, non? Mendo koufela mamat. Vous savez ce que ça fait? So beaucoup fait ligne de konabino babo ya bakunda. Vous savez ce que ça fait? Vous nous avez blessés. Bobo meli biso Rossi. OK, on accepte. Laissez-nous enterrer Rossi en toute dignité, en tout honneur. Hein? Botika bisoto lela Rossi. Laissez-nous pleurer Rossi, enterrer Rossi. Laissez-nous. Laissez-nous. On vous a fait quoi? Dites-nous ce qu'on vous a fait. Oh, bon, mais la biso Rossi. Boti kanzo to Rossi kimia. Boti kanzo to Rossi kimia. Bolingi Rossi Paula. Bolingi Rossi Paula. Vous avez des familles, non? Ça vous fait plaisir. Vous avez peur de quoi, vous, là? Bah, sans cœur. Bah, sanguinaire. Nous n'aurons jamais un respect pour vous. Les médiocres, les dirigeants médiocres. Et puis, c'est avec ces genres de personnes que certains opposants veulent aller aux élections. Les gens qui n'ont aucun respect de la vie humaine. Hein? Donc, biso ba Congolais, na kokunda bandeko na biso na mabela ba koko na biso ekomi problème. Na kokunda bandeko na biso na mabele na biso ba koko na biso ba kunda ba mitolu na bango awa, ça devient un problème. Parce que vous voulez plaire à votre chef Kabila. Parce que vous voulez plaire à votre chef Kabila. On n'a pas peur. Je n'ai pas peur. Si vous allez nous intimider, comment Obama, to fanda kimia, to fanda kimia te, to kena bino tina suka. Ata so Obama, batu musuku ba oleka, o ba lekinga ku esprit ba oya. Rossi a salé binonine. Moi, na mobalia Batou. Un assistant qui s'est cherché la vie. Il pouvait aussi faire comme tous les sportifs, non? Devenir mendiant du PPRD. Rossi pouvait faire ça. Bah chaleur, banani, tous les pommes pas besoin de PPRD wana. Bah mettre tout à PPRD. Rossi aussi pouvait faire ça. Mais parce qu'il défendait un idéal juste et légitime. Aboya bablo quoi, na ba avantage toi aboya. Rossi aboya rango. Aboya ba avantage tout.
Abaki Gloria, to bundela mboka na biso. Gloria, nous avons de l'avenir. Et aussi, avenir en onde liwa ya nanga. Avenir en aussi, abano lukane akota mabele, aussi akoti mabele. Beaucoup fait la paix, bande côté. Vous appelez la banate. Vous avez les enfants, non? Bon, moi, il m'a cambossé à Bisso, Namboko. Vous allez les payer. Donc, comme on dit, nous allons poursuivre la 5e génération à Bino. Les noms autres ont aussi comme Pamba. Aussi au côté à ma belle. L'icône à Bino. Bon, côté ici aussi ma belle. Les lobes, comme on boit à Bissoto, les lards aussi. Bon, comme on boit à Bissoto, Kundar aussi. Bon, humilié. Rosa tikali na sous kilote. Engambe mobile ali na mabela kwei na se. Mais botika to lela ye balinga na ba lela ye famille ya ba lela ye. Ba mende ba minaku ba shadari. Ba sheo kitundu ba obe minaku ba boshab bozé belé. Vous qui avez tué ces pays, vous là, je m'adresse à vous, vous qui avez hypothéqué notre avenir, nous la jeunesse. Vous avez des familles, non? Vous avez des enfants, non? Bon, quand c'est bon, la seko na mokilio. Où sont les moboutistes, les Ngbanda? Ngbanda comme exilés. Ils sont où toutes ces personnes qui ont adulé Mobutu, qui ont adoré Mobutu? Baza wapi? Misuba en exil, Misuba kota sa mabele. Boye bisanga, vous tous là qui entourez Kabila, si vous êtes éternels, dites-moi. Dites-moi si vous êtes éternel. Dites-moi si vous n'avez pas de famille. Dites-moi si vous savez la fin ou l'avenir de vos enfants. Ma bende liwa, vous semez la haine dans nos cœurs. Te revenger, ma caméra sur ça, pardon. Vous là, vous tous là, vous qui nous maltraitez. Bino boko misa biso ba congolais des esclaves na mboka na biso. Vous allez payer. Ma bende liwa. Nde bobo mi aussi, bobo ma biso nyonso. Mais so bobo mi biso nyonso te. Nous allons vous faire payer tous les maux que vous nous faites. Donc pour vous, les jeunes doivent vous suivre. Les jeunes doivent faire du dialogue pour vivre. Les rares de jeunes, mais la régime, et ce sont ces jeunes-là que vous tuez. Ce sont ces jeunes-là qui ont étudié. Ce sont ces jeunes-là qui ont des têtes qui fonctionnent. Et ça, jeunes ont des binobo oboma. Vous voulez ces idiots du PPRD? Ces jeunes koulouna du PPRD? Ce sont ces jeunes-là que vous voulez. Non, sa vidéo n'est pas que je sais que vous me suivez maintenant. Je sais que vous me suivez. Mais sachez-le que vous allez payer. Vous allez payer tout ce que vous nous faites. Vous là. Ma bende liwa. Ma bende liwa. Rossi. Bobo meli biso Rossi. Lelo ressort linga kota sa mabele. Bobo inato lela eto se binoni ni Kabila, dis-moi. Dis-moi, on t'a fait quoi? Kabila, dis-moi, on t'a fait quoi pour nous faire ça?
pour nous rendre comme des esclaves. To komi ba umbu na mboka na biso. Yebi sa biso to sali o nini. To yeba no mabe ango to sali yo. Shadari. Minaku. Bomona mambosa biso. On vous a fait quoi pour nous traiter ainsi? On vous a fait quoi même? Dites-nous. On vous a fait quoi pour nous faire ça? Boana banate, boana ba famille. Qui est ses parents qui acceptera que boya kokunde bemba mwana e? Mende yo kufela ki mamat. So baby soro ke maman no na Belgique ba kokunda ete pour na ba sanction ngoko sepela. Rosi nanga ya nanga. Aussi na ndi materoke. Aussi na sala ba vidéo pour na lo mama ka mususu na sa vidéo pour na lo mama mwe bembe na yo. Na lo bana mara mususu na sa ba vidéo na lo mama na mususu. Aussi na sa vidéo pour na sa. Si aussi la vie aussi kulu na pe perdre ba bi ba roya abiklo la tika ba ya makambo ba luka ba okoka ngote aussi ebise nobi makambo ba luka na gloria ba okoka ngote. C'est ce que tu avais dit. Mais le long dans sa vidéo pour la senga pour la lever la ba médiocre aussi. Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit pour toi, le mec qui va pas reçoit BTR aussi, va ça si. Qu'il soit maudit. Toute sa génération. Toutes les personnes qui ont comploté contre ta mort. Lana Bango aussi. Voilà ma famille. Tout ce que vous faites là, vous allez payer. Vous allez payer. Bobomi Rosit. Bokanisa so bobomi eh. Biso to fanda kimi eh. Bobi etika igloria wana. Yo kasinga ebite ke projet na bineza ki bobo manga pe les 25. Kasinga na eba kite. Je sais non. Vous avez prévu aussi me tuer les 25 février. C'était ça votre projet. Oyo bozo sala biso na olobango mabende liwa. Oyo bozo sala biso tozo a magazine, tozo enregistrer date, heure, jour, mois, tozo enregistrer. Toko venger. Bwana banat. Na kanisa ki boa bisita bikomba. Mais vous avez des enfants. Bwana bana. Bana bino, bo heureusement nzamba juste. Achape liwa na mokili. Soko oza ba soda ba batela yo contre masasi. Soko oza na bambongo soko bele okino hôpital, suka mutu ezana ngo ka liwa. Na bano boboti wana mutu moko ta yeba venir aba na ndenge rozala po bo okufa. Misusu nde bazana bazasu na 10 ans de vie sur terre te. Misu bazana bazasu na 20 ans de vie sur terre te. Mais boyeba o bo sala. Bo futa yango. Boyebi eloko botie na kati ya mutu ya mwana Rosi. Batu nyonso bamoni Rosi ndenga akufi. Boyebi eloko boseme na kati ya mitu na bango boyebi te. Dieu merci pour atia liwa po suka mutu ezande ka liwa. Boko kufa. Bokotika ba famille, bokotika bana. Mabenyo so bo sala o to mona bino. Bana mikyo pe bazokola ba yebi eloko bino bosa biso. Toko venger. Toko venger. Na lingana bete la bino maboko. Soki boalaki ba éternel na kati ya mokili. Mais lokwa suka mutu ezaka liwa. Makila Rosi elanda bino. Makila Rosi ko poursuivre 5e génération. Lelo boboyi bakunda Rosi. Lelo boboyi to lela Rosi. To rendre ba hommage mérité boboyi. Problème te.
problème té. Mais mokoleza tozo mobiliser biso na biso ba activiste tozo ko se mobiliser to pesi bino ultimatum semaine oyo sonzo to rosie bimite toke na mama emo sonzo to rosie bimite toke boko mona biso liboso morgue mama emo wana comme ça le roi pesa pemenya morgue so bobeti masasi bozo abiso mbala moko bokundi biso ka bokoti mama morgue bokundi biso le quoi bolingi bosi génération ba congolais ba jeunes au ba conscient ba jeunes au ba na ba bagage intellectuel ba jeunes au ba na posa ba ça la rupture ba rompre na ba mauvaise habitude na bino na ba mauvaise politique na bino eza ba jeunes wana nde bozo luka boboma to pesi bino rendez-vous lundi biso nyoso na mama emo boke boma biso kuna loko abino bokanisi loko bana mandoki bosisa batu nyonso tozala kuna lundi to rozali bosa mama emo so bobimisi nzoto arosite lundi biso nyonso rendez-vous na mama emo bana nga bana yebike bolandanga bana makara bolandanga bana lemba bolandanga kishasa mobimba bakinwa tout to bengi na ba maître sportif nyonso biso nyonso lundi toke mama emo comme ça ba bomela biso nyonso kuna lokwa ba bomi aussi balinga boma biso nyonso lundi biso nyonso toke mama emo boma biso kuna lokwa bino bo éternel lokwa bino bo na famille bo humilier aussi bo bomi aussi balinga to kunda été rendez-vous na biso na bino ya lundi ba médiocre ba dirigeant sanguinaire vous n'aurez jamais mon respect. Même morte, vous n'aurez jamais mon respect. Jamais. Bah, médiocre. Quand Abino Katinabino, vous avez des immoraux, des ministres qui se masturbent, des ministres des obsédés sexuels, des Katinabino, et belé. Bah, parti politique Nabino, et comment bah, ligue des jeunes, et comment ligue des sexes. Bah, politiciens qui sortent avec des filles, bah, filles wana au lieu de servir mboka, bazande basse ba politiciens, ba parti politique nabino. Des immoraux, des obsédés sexuels, des sanguinaires. Je n'ai aucun respect pour vous. Mobilisation bisogna so lundi na mama emo. Comme ça, bobo ma bisogna so kuna. Bah, immoraux, bah, obsédés sexuels, des médiocres, des dirigeants médiocres. Bah, ministre pédophile qui sortent avec des petites filles, des sanguinaires, je n'ai aucun respect pour vous. Aucun respect pour vous. Pépère des partis des immoraux, des obsédés sexuels. Rendez-vous Nabino lundi. Toke Nabino Siko Bongo. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Pourquoi ce bang Abino? Tous en est pacifiste. Dans le bango tous les jours, personne n'a le monopole de la violence. Le quoi bolingo boma biso nyonso to kende siko na rythme wana. Vous allez nous tuer tous alors. Vous allez nous tuer. Tout ça qu'on s'est mobilisé. Semaine on s'en d'autres aussi bimité. Boko boma biso nyonso. Mawa. Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. formação. Donc on